Mbote 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 bandeko nyonso partout bozwami na ngonga oyo ezala na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, partout bozwami na ngonga oyo boyamba bambote babone nyonso ya Congo Kinshasa, babone nyonso ya Sénégal, Inde, États-Unis, tobosani bino te malgré décalage horaire. Bandeko nyonso boza na Europe, France, Belgique, Allemagne, en tout cas Angleterre, tobosani bino te, boyamba bambote nalingi bino mingi. En tout cas ndenge tomoni na image na biso, tolingi mwa muke tosola likambu oyo concernant Grace et Brian. En tout cas, ezosala pasi, ezosisa batu na mayele. En tout cas, posa penze ezalaki tosala partage wana ngai na bino, mais pour l'instant, toko se contenter nanu na format oyo. Petit à petit, jour tokoma prêt pona kolekaka en direct, tokubanda koleka, pe tokubanda ko partager tous ensemble. En tout cas, pour l'instant, tozana na format oyo sokoza na idée na yo ya kopesa okomi yango kaka na commentaire. En tout cas nyonso bandeko totangaka pe bandeko ezalaka penza malamu o exprimer idée na yo otiango kaka na commentaire et tokomona. En tout cas concernant sujet likambu oyo, en tout cas eza kosala passe. Tant on a réfléchi ça qui liko na yango, en tout cas siko to parler kutute sur bolingo na bango e banda kindenge nini e koma kindenge nini, non. Toko sola kaka juste concernant bazongana ou pas. Quand j'ai commencé à réfléchir sur ça, en tout cas idée moko elainga na mutu, je me suis dit na considérer na minute oyo comme grâce à za lekinanga oyo tobotami na libumu moko, et que likambu oyo eza ko se passé na libota na nga penza. Donc nazwi penza grâce na tie na place ya Nancy na ngai, na vandi sie wana na kiti comme petite sœur na ngai, donc nazo solo la na ye, et que likambu oyo ezo leka penza na libota na nga na tiango na contexte wana. Makanisi nange kozala nini? Idée nangai kozala nini, tope conseil nangai kozala nini vis-à-vis ya petite sœur nangai devant likambu oyo. En tout cas, sa situation moko eza très difficile. Po adage moko elobaka, le cœur a ses raisons que la raison ignore. En tout cas, c'est bizarre. Likamba motema, likamba bolingo ezaka bizarre. Po talakara, le cœur a ses raisons que la raison ye moko azako ignorer. Donc motema etika même raison na défaut. Raison zoye bate motema a komi boye azui décision o ndenge nini, akenzela o ndenge nini, alandi likambo o ndenge nini, na ye moko raison atikali na défaut. Oye bate mais likambo e komi boye ndenge nini. Donc c'est un peu ça bandeko. Eza likambo moko eza très difficile parce que za ba sentiment ya batu, bolingo ya batu, toyebi te revirement nini ekoki kokota na lisolo oyo na likambo yo, direction nini makambo ekoki kozwa. Donc eza pasi oyo na lingala balobaka makambo ya bato mibale si bamonana mitakala ekomaka difficile. Mais na boy komema yango na ba sentiment na lobaki non soki nako réfléchir to nako pesa idée nanga nazwa ngo penza lokola leki o yanga moko, likambo ezoleka na famille nanga moko, comme ça na solola na leki o yanga na pese peut-être idée o yanga inde na omona makampo. Eza penza likambo moko eza très pasi, très compliqué. Et koti ba famille, et koti ba ninga, et koti ba collègue, et koti ba na ba inconnu. Donc et panzani tellement likambo impliqué, tellement makambo ebele et eza mwa pasi. Oh ya koloba na grâce bazongana to bazongana te. En tout cas ponanga vu ba élément nyonso o tozana yango o biso tozana yango o biso tomoni po ba réalité o eleki na couple o ezakaka bango mibale nde bayebi au juste c'est quoi le problème, au juste bazo welela nini, au juste soubassement eza nini. Pour voir même na réunion des familles basalaki, même le mari lui-même, il était incapable ya koloba clairement et lo kwango nini o yazo reprocher na moi sinaï.
Alobaki yango te na réunion de famille. Là, je pense nous sommes tous d'accord. Alobaki yango te. Po ata eza na adage moko elobaka, quelque chose qui se conçoit bien s'élance clairement. Et le mot pour le dire vient aisément. Donc, nayebi te. Azalaki na ba doute sûrement, yango alobaki yango te, potango sangisi batu bo vandela likambo so la makambu. C'est que zana makambu oyo kolobo, zana makambu oyo ko soumettre. Mais il était incapable ya koloba na famille à grâce nazo reprocher likambo boye, et pas ya mwana na bino po ba posa ki question wana. Réponse epesa makite. Selon batu mususu ndenge bazoloba, oh non, il s'est rendu compte que ba roula qui est, ba makambu ba prometa qui est, ba donner ba prometa qui est, ba pesa qui yango te. Non, nga sur ce point, je vais pas rentrer dans ba détail wana nyonso po to risquer to lala wa. Po nanga nazo partager nanga avis wana te pour une simple raison. Yo oza mukolo, oza mwana mukete, bakoki ko manipuler yo te, bayela yo makam de gauche à droite, ale yo au gobe, au banda ko agir en désordre, au banda ko agir à un homme immature, irresponsable, pour comportement na yo vis-à-vis de ta femme, de ton épouse, et ça comportement moko, ils ont manifesté vraiment de l'irresponsabilité, de l'immaturité. Pour comment expliquer devant un problème, tu pètes un câble de façon yo moko lobaki impolitesse à moi si nao s'est exacerbé. Donc yo pe pétage na yo s'est exacerbé. Yo penza pétage s'est exacerbé. Au kenda ki au-delà. Au penda balobaka tu avais franchi le Rubicon. Il faut to lobelo konelo konenge zali. Po nanga iloko a déjà franchi ça ki Rubicon ana. En tout cas, ko simbaka nango susute. Rubicon ni noyebaki na ko franchir oyo o sukaki kaka na baninga ya mwasi na yo te. Mais oketi ko contacter batu oyo. Na mwasi na yo bayokanaka te. Na mwasi na yo balobanaka te. Bato bafingaka mwasi na yo butu moi tongo pokwa. Ce sont ces personnes-là à qui tu es allé t'attacher pour basala ba émission, pour passer ba interview, pour solliciter émission. Non. Ata soko linga ki ko pakola mwasi na obuzoba. Ata soko linga ki ko humilier, mais là tu es allé trop loin. Oh pena baloba, tu avais franchi le Rubicon. Okenda ki trop loin, trop loin. Eza kokende net pas mutuloko a saratola oya finga ka mwasi na yo, mais c'est là-bas que tu avais choisi pour aller passer ton interview. Non. Comportement na yo en tout cas na ebité soki au mimoni ça et pas na biso lokola un monsieur responsable, un monsieur stable, un monsieur intelligent, mais ta façon d'agir, je ne sais pas, comme si tu as perdu la raison, comme si quelque chose ne va pas en toi. Okende na gauche au lobby, o baluka koto yo lobby, koto loba, chez ta femme au lobby, au sengi bossa la break. Moment ya réflexion. Mais yo moro kaka na moment ya réflexion ngo obimisa audio na gauche, obimisa réunion de famille na droite, o benga na gauche, o benga na droite, o leka na ba réseaux sociaux, o sala ba commentaire, mais on ne comprend plus rien. Po na ngai en tout cas, na ebité soki bo eza eloko nini yango oyo penza oyo ekosala ke grâce à zongela o lisusu na o nyonso, grâce à subir auprès na yo humiliation o nyonso. En tout cas, avant de agir, il fallait penser na wana nyonso loba ki bosa la break. Oui, mutu na mutu a réfléchir na kwa na ye. Break wane koko zwa pata 10 ans. Kende soko ko kende ko na break na yo kaka siko break ango so lembi. Na ebite soki grâce à kozongelo wana seke moi lititi moko ekomi ko sala. Tamsu o deni le salo baba mi tengete o eza na nzoto ko mwana na biso grâce à okoma zoba na yo banda ko landa yo. O mema na batibiti na bino kuna te. O ba mi tenge na ona nzoto eza ko sala comme ça grâce à koma zoba banda ko landa ko sima. Na o nyonso faire subir ye na humiliation o nyonso mwana oyo à vivre. Pour humilier devant le monde. N'oublie pas, Soki Borozongana, elle sera ta femme, la mère de tes enfants.
Mais n'oublie pas qu'il y a des vidéos qui existent sur le net où tu la qualifies de lesbienne, où tu la qualifies de ndumba international. Mama ya bana na yo o akobotelo bana wana soki babotami mama bakozana ba video o papa la bango azofinga bango aofinga mama na bango qualifier mama na bango ndumba international. Mais c'est grave ça. Non, soki grâce à zaleki o yanga en tout cas ekosimba te. Ekosimba ta mukete. Ozana ba catégorie ya batu oyo ba tokoki kutu kotala kata kofinga ba finga mama na ondumba. Mais ta ba camarade ya bana na bino bakoma koseka bana na bino. Papa abino finga mama abino ndumba. Ba fils de pute. Et comme insulte. Soki totali ata nani oyo zaka Zidane o abetaka moninga na ye coup de tête na terrain likolo kaka yenenga finga ka mama na ye. Ba makambango yango yo. Bana na lobi kuna yo moko papa dejo finga mama ndumba. Ba image ezali ekotika la seko na seko. Oyo eza ebolingo na bino en tout cas pona nga. Ata soki boko zongana na bino meza très très dangereux. Soki boko zongana esenga en tout cas grâce il faut bosser la contrat de mariage, il faut bosser la contrat bolingo na bino eza la contrat avec sursis que au cas où le monsieur a récidivé lisusu en tout cas wana penza na ebite kutu soki chance yango boko accorder nde nini po likambo yo en tout cas aza ko influencer négativement vie na yo grâce. Homme o bazalaka homme moko toxique yaka akolinga akabola yo na baninga. Akabola yo na libota. Akabola yo na musala. Akobebisa yo santé na yo. Mental pe physique akozwa contrôle na à 100%. Pour ce total on dirait élément ngo déjà azo réunir ango akaboli ona baninga na yo ozaka na bango akaboli ona baninga na yo ya musala azo telemela même musala na yo salaka atio même en conflit na bandeko na yo po au cas où okozongela ye okozala en conflit na ba tante na yo na ba oncle na yo po mobali déjà pelisi moto même na libota na yo. Omoni donc autio na ba condition moko bo ezake okotika la kaka yo moko na ye donc o dépendaka kaka na ye otalela kaka ye misuno donc akoma lokola moi petit dieu moko devant yo tobo sanate ba crime passionnel o ekokoma tango bokozonge sika moko il va passer à l'acte abomayo asala yo nini toyebite tobo sanate Cynthia Vechel mobali mwana mwasi o babomaka na end mobali akata ye ba makambo yo lelo tozoloba ngo boye pozana na bomoi toyebite lobi en tout cas pona nga na kosenga beaucoup de sagesse na likambo yo ko memango ngulu te pour jusque là tu as été une femme soumise devant le monde oh biso tomoni jusque là au garder kimia na yo mais de sa part à remplir mission na été mission na ya kolinga yo ya ko protéger yo asali yango te a protéger yo de eloko moko te au contraire a étaler yo sur la place publique. Tu étales qui? La maman de tes enfants, celle qui sera la maman de tes enfants. En tout cas départ à kitoko na bolingo ezate pour na première partie ya émission na biso en tout cas pour ngai pour l'instant. En tout cas, motema nanga pendeza d'accord te que bo continuer lisusu nzela. En tout cas, grâce, prends ta vie en main. Tu es la seule maîtresse de ta vie.